Soit disant qui a robeta ne so ba folu a robeta ba swede quoi auta ba mbandaka na nubayana ina ngishasa ko ya na lubana nwa mama kishasa oyo ayano na kishasa o so kuna na mbandaka na lisala yo mama kishasa wana oyana yo akufa ki otinda iko e batema na ba frère na bango le ba boy concert na bino Robeta ndeni concert za nile na ibite so Robeta défense arena to Robeta yango concert za bakoyo kabilo ko mo pa ko fungula troisième page mona boketu na conférence na kitoko nani boketu za villain ah oui oui ya boya ya ko na boté na double king zaki bon mais fallait pour beta na poto faut tout na secret ni asana ipo beta pour c'est que wana te c'est que via ibi c'est que wana po vient no vient mbona no ibi ali ba combattant na ba tata na bango na ba maman na bango la plupart wana double king amukolo comprendre c'est nous on terminer ba combattant biso te tembeza te ça terminer bango biso terminer bango te pour biso to rappeler ko film na bi so ba ngi ba bomba jour bon to daye ka jour bino yo pina bon niveau na ko daye ko bino bovandi na mboka wana soit disant bokima souffrance bovandi na mboka wana sko bino bolingi biso beto vivre kana ba souffrance oyo biso to ya teke to ya to vanda lokola bino bovanda to sali musala na biso to zongi bino botika na mboka na bino biso beto zongi na mboka biso na musala na biso no bon kabu ya pa ndolo ya bilenga bude no ne beti na mute ngana kabu ya pa beta velo mokili mobimba no to normalité non que c'est non so bazanga ba kabu ya na bango au moins pe mukusambo yo zabe kabu ya quartier latin non ngana za yo boza kabu ya quartier latin ba kabu ya ngana cha ba mima ba onte kimara te tinga changa na niveau ya ba vie comprendre bango faut tango lokola ba petit ba ye ba kota toi chemin ba âge ko kisi déjà ngana avant on doit chemin non to sala na the king comprendre comme ici na donc il a parlé de bambondi na ye donc il batama ka mondule surtout quand on a na patron na ye oui toi na patron na comprendre mambo baloba kana ke azo passeport na yo poto ezaki yo a liste yo za na liste longola tsapo ka kende yo wana bino nebo na kata boîte to so mona to lo bango yo mo za na kata boîte bisa to lo bango suste ezaya solo ke fallait pour pas trikaka kotia apoka pa kinoba ke ya ko felo midataka na tawana masolo wana explique ngo suste tenga ya tu na soke za oui pourquoi ko ngana mi to funa panzaka sangwa kambo tenga wana pe ka za ya kambo mais ça poto nao poto na ngai te poto na wana poto na ngai sala wana pene za bongo ki rambo ki fallait sala koma be c'est ça nzambe omoni mopawo abongisaka pe abongisa abongisa kuetra koga abongisa abongisa le gramo pa ou abongisa fali poupa. Oui Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso attends nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te joue pas avec moi. Bosaka nanga te communine. Hein? Aziza ucho benganga yaya lo relié zate. Karmia benganga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na provision. Mais vous avez sanga lelo car on a début moi bolo relié zate donc provision to ba maman tienne na provision na ndakute. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola onste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bobenga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Voilà, ça dès que commencé et bandit dans l'excellence. Awa na Congo Mokili. Pour s'abonner massivement awa. Moi Namboka elle est grossi de la presse Benji Benzama désormais awa. Tolobi munde la nyako mamoto mwendo. Franchement, et comme il y a comme tout le monde. Merci Nabatutu Balinga de près, de loin Balinga et Nazala bien, Nazala énormément bien. Merci Nabino, merci Nalo Sambo au sein de la Ratongo Midi Poko. Merci Nababone Nyon Sobazala Awana Kongo Mokili.
bon bakisa bon partager bon ça va tout déjà que Benji Benzema ye a comme na Congo mokili azo sala awa vraiment awa penda suki na ye awa penda osala merci na bayitu balinganga merci na mère merci Koya Gobelisha maman on dit le wawa un enfant pas comme les autres merci Koya Gobelisha mère na bisto pesi mbote na pesi mbote ebele na l'océan Océan Diallo Océan Diallo c'était sa chrono Océan Diallo na pesi mbote pas aux Tony ko kopesela nga mbote ebele na Océan Diallo et puis na opesa mbote massivement na boss qui te bien à Costa Couleur le patron lui-même Costa Couleur je te salue place yo Zoami le patron Costa Couleur et le nick et le code Costa Couleur merci à vous pour mon avis ça fait énormément noir mon Lili mais actualité n'oblige de chercher et oui maman mon se les cas dans pays où nous se ça la passe où nous se déranger et puis énormément mon se les cas internet et puis sur le roi tous abana misala na bino to sala la bino misala et on a l'alité n'est que luka mokusambwa ou hasard un ya ba soda ya Koffi Olomide à propos ya bakamonyo so bomoni ils ont circulé sur internet annulation ya concert ya Koffi Olomide à U Arena Paris La Défense alors il y a ça un ya ba poulet ya Koffi Olomide tu préfères tous discuter tout solo là toi ba si réellement ba kize Koffi nini parce que annulation o ya Koffi Olomide biso so do s'attendre que Koffi Olomide na maramonyo se komela ki wengi musique à maison mère tu dis que Koffi Olomide qui peut dire au séjour si qu'on a minute on a Paris Koffi Olomide on sait vraiment et franchement pendant na caméraman nanga la excellent déjà invité nanga Mokusambo za un ya ba soda ya Koffi Olomide ba tout ba ebié ava pena soda wa sala musala avant to continuer pena émission non Mokusambo vous ça biso ne logo moko oyo sali kanga mboka oyo ba muki et puis pesi ba tout ba tala mbote. Je salue le monde entier, ça c'est moi déjà dans Mokusambwa. Tout ce qu'on a dit, il y a kala. Yale ya tata wele gufinde ye. Guatra koga ya tata wele dia takanguzenwa. Ya timbenzu sibale keke bana bazole. Ego kina di bale keke bana bazole. Oyanga na landa kimwana 13 ans. Babengi eminege ye no komana oya 20 ans. Babeti amabe botika nalela magali alati singe oye ce n'est pas possible kwatra magali alati shipa mokuse kana yoka kisonia kotala magali ambipe mbile oye mama je pamba mama je pambe obige Mokusambo pesinga pasi biloko pena voyez en Paris La Défense U Arena Mokusambo personne va y battre l'ombo va to continuer surtout bana ngana sali déjà tout le monde entier na pesa yimbote boni basango ya quartier la tene basango ya l'émotion bozui non on l'émotion te na ebité non ebité maman bete la kabaida ba plan kabaida ba plan que Mikili ko Mikili za sous ngana ke Mikili non que Mikili défense arena quoi donc c'est moi Mokusambo déjà Mosambo gana lingi na liambembe na munimbe nembika Gramo bawoyo na moni bembe na mbikanga na lianinye bembe limbe ambembe yeba mama bangala balamba gimbembe mama mieba nzambela mbela manshelu mbembe mama rifana Londres spécialiste mbembe kokwazo liendunda misona ndona ngaye ngana lela gado bolo kinge double kingo aye bosambo ke na bien Mokusambo so na ya do yuwe mais la pêche mbote ndé abimisa mbote zombote pardon ndiko bora oye c'est mbote te obima oye za mbote te oye za mankambo mais ça talent isa Mokusambo bobombela ki bana ya U Arena nini ba tout soit na Paris Bruxelles tout ba doser la concert à monene annulation U Arena
na bombe bango obombelaki bango biloko siko biloko yango ezali bakoyoka yango bayoka yango ndeni non arène eza le 27 novembre 2021 défense arène biso nyonso tokobina nkonono tokobina seke oyebi teke babanile non concert ezali omoni affaire eza wana yaya banile concert nani akonila yango neti nani neti bandeko na biso soi-disant bakoma neti baeuropéen bango est-ce que bango fundi bino bango bafundi biso neti nani otanga wana mutu ozotanga wana na mutu ozotanga wana soi-disant noki akobeta ne soki bafolklorique akobeta baswede quoi auta bambandaka na mbandaka nanu baya na ye nanu Kinshasa koya naloba nanu mama Kinshasa oyo aya no na Kinshasa oyo azwa oyo kuna na mbandaka na lisala yo mama Kinshasa wana oya na yo akufaki otinda ikombe otindaki rien donc tika bana Congo basala musique na bango yo ozalaka soi-disant musicien okima okenda ko positionner soi-disant comme nani mapinga tobenge nani akoma combattant yaya yo za combattant yaya combattant biso tout ba combattant eza que esengi makambango mais il faut oyeba mais il y a des efforts que les cabines parce que quand c'est la tête ba misa ba beta jusqu'à maintenant parce que bon ba télé na makashi mais ba télé na ba faire na bango le ba boy concert na bino biso tobeta bobeta ndeni concert za nile na ibite so tobeta défense arena tokobeta yango concert za bakoyoka biloko mo pa ko fungula 3e page na fungula mais concert za mo pa ko fungula 3 page fungula 3 page fungula 3 page na kotana vanda bambola bango na sima pampa bungodogodon sokola mvindu sokola mvindu legamo pawe sokola mvindu mbaba na didi sone sokola mvindu Adolphe Tony lewe sokola mvindu sokola mvindu sikangana tala kuti kusuluwa mona nzambi kuchiwa mona mopango nkuatrake na kwa kulu mopango kena kubifulu byonso kena kugoshe kena kuduwa nyoso yo bombela ibana ya poto babanda kozela mukusambo akene namoni yo pende so kenda ko kima pelo kwa kabuya ngai yo pe ko kima kwa kabuya ngana tikila nani bo me kabuya pa ndolo ya bilenga bude no ne beti na mute ngana kabuya pa beta belo mokili mobimba no to normalité non que c'est non so bazanga kabuya na bango au moins pe mukusambo yo za be kabuya ya quartier latin non ngana za yo boza kabuya quartier latin ba kabuya ngana cha ba mima bango te kimaka tinga changa na niveau ya ba vie comprendre bango faut tango lokola ba petit ba ye ba kota na nduli yo na kabuya na lokolo na agi na vie na ye na ndula Congo na vie na ye o 3 semaines ba agi ku kisi déjà ngana avant na 3 semaines to sala na the king comprendre comme ici na nga do ye na pala de bambondi na ye donc batama ka mondule surtout ka to na patron na ye na oui toi na patron na ye comprendre mambo baloba na ke azo passeport na yo poto ezaki yo a liste yo za na liste longola tsapo ka kende te bon tu n'as wana ba laisse tomber ya mama lukuta dans sens que Afrika yo ami makoka po bona toi chemin bon yo wana bioneko na kata boîte to solo wana to lobango yo mo za ina kata boîte bisa to lobango suste za ya solo ke fallait pour pas trikaka kotia apoka pa kinoba ke ya bon ya ko felo midata ka ya tawana masolo wana explica ngo suste tenga ya tu na soke za oui pourquoi pour ngana mi tofuna panzaka sangwa kambo tengana wana pe ka za ya rambo mais ça y poto nao poto na ngai te poto na wana poto na ngai sala on a réclamé wana pene da bongo ki rambo ki fallait sala ko mabe c'est ça nzambe omoni bon asalanga mabeti taki na vivre na zamu te to so na biso ka le passé asalanga mabeti pour so asalanga mabeti na liste te on a liste te na liste voyage wana poto point d'interrogation wana point d'interrogation ce qu'on a panza sangwa rambo donc sangwa bolamu wa mokonzi fona panza ngo so na lobi peke so pe na lobi peke boxer Kao Gloire Sébastien Claver Veresh Jacques Lende Carles Krame Kamalandwa Sakinzongo le roi de Grenoble bolanda lisolo yo so na lobi ke
Vous avez Kabou, il y a quartier la tête au Ndima parce que Jamais. Kabou, il y a pas sommet la voiture, tu le monde en côté. Nani. Kabou, il y a pas sommet la voiture, tout le monde était. Ya tikako. Yope, ba sommet la voiture et mon en a. Non, voiture mon. Bino nyo so bra. Te ya tout le monde. Ngana zo X5 na ngavia sombela nga. Kinda wa. Na tika yango na sala ba proposition na ngasozi la na ngamususu. Na tsama mo chantier, kombo tshebe kaluka na batama. Na batama shinga yungamu na salamu ilunga na bungisa tin shinga apo so mo yeste mo na ko yana telemi wana kazo cheba tele kufate yakuna kinda na ba ku nanga kompone yana ngai donc mo yeste mo ngana ko wana kaka yangwane kimara wana donc to ba musu ko lo bate po makamo neti boy to lo ba to na biso na chantier na chantier na ngamu ko mukusa mais tous côté on a sepel na ngo ko na bon ko so mo bongo uta tito vivre boy o so mo buliki moko manini moko o zibe ko mo so mo nini moko mo tol moko mo karo mo ya bango baza bango ba petit so to mikolo c'est déjà dans le ndo monela yo na Kabou ya na bora ami te ko chama ba talenté ndi bazala bongo po nga nombre de jeunes na boaki na Congo na boaki ya ngote ozomona ba cri nombre de clés na binisi na Congo na binisi ya ngote après ba tango zo yakaka poto binisa ga susu to bina mokili mobimba to yoka subilenga boudin zo ya oyo ka susu ba konono ba mbembe na beta mite mais ba magali sala succès na ibité na ba skol non ba magali le gakit te bokela biso no so beto ata mokili mobimba te bokela biso no magali to beto ata mokili mobimba te zonga no magali hey tozalaki 12 na classe tika yoka lisolo tozalaki 12 na classe babengani sisie atotikali combien na classe siba na classe umukutuko yetobina mokili mobimba abina mokili mobimba kili mobimbe sangwa bola mwa mopawo na ko panzango mokili mobimba wo mokili mobimba mokili alebina mokili mobimba kili mobimbe nakei yesana ngotana bangoti mopawo dejeda yambwa volcana solo azobeta yazobini sasa mpiche volcan bilenge boudin dodwa kimindagwe bilenge boudin wolololo naleli nananye zela nani non cité te ko timinenga to bo comprendre que nganti oka bilenge boudin oza plateau na ngazela nani ambo bilenge boudin dodwa kimi ndako c'est dit si bakanga kofi na censure bino bo sepelaka jamais te ti bakanga kofi na censure te vraiment si bakanga kofi na censure yo sepelaka te na monike mabeba poso neni bilengi boudin de doit qui manda vraiment boy bisanga pena bon yo moto parce que ti obi makambo yo bolo ba selo e beaucoup makambo yo lo ba yo ngomte sali pe yo arene zalate non le midela o monike yo ala taba danser yo contre alo baba bêtise boyina boye ayembela ba biloko comme te sali ki ba funda ba boke tswara ba ki funda ko fiolo mide mais ko fiolo mide sa ki live mo lo bina butu ko lo ke batu balanda ngote ayibika ninga sa mais o nyoso san na bini yo arine publié tout monde yango Paris la défense tout le monde déjà publié que conseil est annulé à propos ya makambo nyonso ba combattant bala kisaka ba vidéo bala kisaka ba mbebele o ba combat ba sala to boyi na biso combat na bango te mais ça fait un moment o ba sala ba kizara bino ba musicien bokindo bota na babana na bango bokindo sala mamba bien te boy na boy lelo boketwa le quartier mo ba kena niveau que yena ko felo bino na ndo mo na boketwa na ko felo na kitoko. Nani boke tu as vilain. Ah oui. Ah oui ya boya ya on a beauté na double king. Ya omoni mamboyo. Ndi omona mais tu nangan do mona ko mi bali double king moni double king ebike tukuna États-Unis ali. OK États-Unis. Tout le monde sur la mission banilé ba concert na ba on à Paris. On se fait battre les États-Unis pour tout le monde raconter tout c'est là album du siècle légende bayo kamakamu na elo mo lobia Koffi Olomide na ba combattant na ba na boketu na za kitoko boketu ba na boke rambo nano aliki bango nyonso na beauté aliki ba combattant tout na beauté bango nyonso tout banda ya na bango ti na leki na mama suka leki bango na beauté défense arena naloba nini
mopa ofungula dropage na kota na vandae bambola bango na sima asokola mvindwe vindungu masoko Adolphe Tony lewe sokola mvindwe benshina lela monda tieba yoka sokola mvindwe vindungu ane tala kusulwe tala kuti kuzulu wa mona nzambi na soko mona mopawe kwa trakena kwa kulu mopawe sana bisika nyoswe asana goshe ya sana duate masoko la mvindwe vindungu masoko yo masoko la mvindu obige na comprendre que masoko la mvindu okoko maswe azomoni tanga ngamoni la ngane masoko la mvindu akoko maswe okusambwa izana ngotana bangote benchi izata nani ya deshe da mungu sambwa iza yo bona nini ba relation nini au gardana fallait pour pas d'état bokabwana ya sala chemin wana vinanga double ni fait le king Double King non double king c'est mon pas mon konzi bossa mboka le king le king Hassel fali popa wana grand frère nanga yaya nangai o se mo na beta lo mo na beta le mouvement je yo ko lo mo na beta ti mo pa o abongisa rape abongisa ya abongisa kwedra ko abongisa kwatra ko abongisa le gramo pa o abongisa fali popa lidera batonyos le gramo pa o bongisa pe moku sambwa bongisa pe tata mapase lokola ya fali ya bonga lokola banani ba bonga baomi bale ba yokana te tunanga papa na mwana paplika ma papa na mwana yokotamu kambo ya papa na mwana ale papa na mama ba solola kawapi yaya na leki ba solola kawapi sko likama papa na mwana yo ta kotina yo dio kele yo assure que va bon sana bango likama papa na mwana kima parler pe moi zungi parler na ye papa pe mo ba fala kima na ye pe kima parler mo pa zonga na parler mais ezaka ka bongo po na famille faut respecter papa parents toko ta face tu moi ba boti face comme ni banda et moi zungi parler et moi puis mon papa mta be ngani et moi puis mon papa zungi si ezo ya ba face de ya ezalo ko ni neti ba benga ngo nini une flèche d'aller accompagner des flèches de retour to benga ngo ni respect quoi et que vous ne besoin na bongo sikoni monsieur zaki bongo mais fallait pour beta na porte faut tout na secret ni asana ipo beta pour c'est que wana te c'est que via ebi c'est que wana po viena no via mbona no ebi ali ba combattant na ba tata na bango na ba maman na bango la plupart wana double king amukolo comprendre to tika to beza tango on attend mais to beza tango on attend sangwa bola mo wana ko panzango mukili mobimba wo zelanan mukili mobimba mukili antobina mukili mobimba zelanan tobina mukili zelanan na mukusambwa sika ko grimacer na plateau na pardon na ebitia na lobibo mais émotion yo fali popa lobaki po bobeta na poto o ayibi nzela tayi ko tuna ye halakisa bino nzela ni asalaki ndenge ya salaki puto mwe bino so ba nile ba concert na nyoza li fali ka ne mutu azobeta wana vina biso ko tina loko lobi ke wana vina biso ba bon terme yaza papa yaza mwana po ani ko folo mi dasta ki appel na fali pour pata la kse mwana ngala kse osala ki ndenge nini po yo beta tout air balana ya tout soit linga salana ya salana na fond ni buata na présence de physique bazalaka comprendre on a petit na ye mwana na ye atuna kiete moi je ne sais pas wana mwa bino ni bobula mais siko siko banile concert fali ta musulu bon wana so bino menga na yebika ki mutema na ngai avoy bonga le 27 to beta défense arena donc ezaka bon c'est nous on a terminé ba combattant basi biso tembeza te biso temena bango te pour biso to pe ko felo mna bi so ba ngi ba bomba jour bon to daye ka jour bino yo pina bon niveau na ko daye ko bosko sani babeti yo ko ngabe babeti cote so babeti ko fi pa yo po ngabe to babeti ko bosko sani school en quoi boni ili susu vraiment
Yo peux okufa jour wango. Ah, toi c'est la événement. Le 27 novembre. Yo peux okufa. Tokobina mokili mobim. Bon, on a pris quoi donc pas mal. On a pris nini. Oh, bon, ya pour les affaires défense arène le 27 novembre. Babo maman tokobeta. Oh, bon on a pas mascarade. Oh. So ba ça, c'est dit yo pour, c'est dit nous ça na so ba bilelo na place à Kofelo mide yo kufa no ndima non. Bon, eza makambo ya makambo esengia esengi na comprendre esengi na façon ningi mutindo esengeli na tuni so babi yo kufa na place à Kofelo mide ndima. Boso na place ngo eza ya longo déjà nga esengi na kende na kebu isana. Ah bon. Oh, bosi koni to sano boyo baba e ba koti yindi yo déjà pumbo kinga na tika ba oli anga na tika liti. To za le longo o akobika biki ale o akimaki akimi o akufako akufi eza longo makambuti na via ka bongo bosiko yo boya mwana no akwena na moto balobike so teka lokolo wana yo pokei ngomona pena mwana pena soko teke chelo boko boko benda pe otia ka do mwana no akufa akene kaka lokola moto eza et pourtant yo papa pe mboko kena ba chede lokosina mais mwana muki abeta kiti baloba pe mwana muki abeta ki za temps esenga ki bongo abeta ki biso beto obeta bo beta te ba nyele concert tano ne ko kina mute zo beta to beta za no calme ibalu moka oleke mbeli elingi kota na masoko njobe koti na masoko ngulu tu ibalu moka yo to sepela nde baboketi baba ke baboma Kofelo mide joie baboma biso mabeta baboma biso so biso ba peuple liboso ba musicien oyo esenga ke ba sacrifier pona makambu na bango ya ba combattant so baboma après bango ba kende sango mais ye autambandaka ye mama Kishasa wa yano na Kishasa auta kufa otinda ke combien siga kufi combien elo côté donc teba na yo buko c'est la verdict salani mabe koti na bangola batamo na revolver ni bango batamo la be kuna tu ebe papi akana nguda okay. C'était beaucoup Samboa à invité la Bisso, c'est un de poulet à Kofi Olomide. Alors Bisso Nyonso, ils ont ça énormément passé. Bisso soit besoin qui tourne à Bisso Mbo qu'ils a élevé. Vraiment franchement bande on a Bisso, la ligne vraiment franchement Mingbo Skizenga, ils ont ça vraiment passé. Ça fait 12 ans ma mission a Bisso besoin souffrir dans le Cambo. Vraiment on a habité Basalani. Tout le monde est en son train de postuler. Basana ba voix na ba pesa on ba tout mususu. Maligence. Boni ba mission ba sala ndene. Jean Koubalo azwa ki kutu. Mais bazwa ba tie musika. Bazwa ku tata tan olandela nini te. So bolingi bokiza ba nzembo ba yemba te pona mama. Mais frère na biso mo yimbela ba mama ye mo ba mona kete. Karma pas. Si vous avez une causation, vous avez une tambo. Vous pouvez karma pas vraiment. Non, nous tous, Congolais, mon côté, Congolais, on souffre dans ce pays. Là, je dis qu'étant que patriote, je suis à Bisso. Tout le monde souffre, il est au monde ram. Il est au monde transport. Ça fait très mal au cœur. On a encouragé bêtises à la tête, on a encouragé unité et à la. Biso sont tous sanga, na pote banin to sang na Congo. Parce que ceux qui du collé bongité, c'est peu bongate. Alors tout tika mutu na mutu asala musala na e. Alors c'est très important. Il y a un message de paix pour tout le monde, étant que patriote en Mboka. Alors je veux que biso sont tous à l'ensemble. Si ma beza tout ça le terrain d'attente mon boto yo kana to ba si réellement biso to fonctionne en aba musicien. So ba on bazate biso to zalate. So ba on peut biso to zate bon peut ba zalate. Alors tous en pour nous soutenir ba mal to mal ma beto malamu na bango to bongisa biso ce temps que bana mboka babi musapi moko sur la elongité vraiment to meka ko bongisa place wana. Et on s'en a énormément bien. Voilà, c'était un message. Hein? Il y a un message parce que tout le monde pour partager, liker la vidéo et ça l'a bien. Inviter la personne à Moussamboa aujourd'hui. Tu vois qu'il va rapidement au talaye parce que
il y a par exemple un bateau bah il a liste à Kofi Olomide banga kende U Arena Paris la Défense. Alors tu comme on a été impressionné vis-à-vis ya message toujours depuis Boutou. Tout pour il peut dire qu'il y a Kofi Olomide à propos nango bon il peut à faire quoi biso ka ndé Kofi Olomide quoi biso na live na ekoloa que concert Izakaka. Mukusambwa Benji international tala yo bandeko nyonso bazuli bakwa kotala o lelo nalingi opesa message moko bien na bafrère tout ya combattant bazotala na ope balingi bobeta na ope balingi bobeta te alors maintenant na bato balingi bobeta te nga na loba boye na salie na ngoye ba vie na biso ba combattant bango nyonso kwa donc mbote vraiment donc bino nyonso biso yebo na mo za kanda so biba tsa ko beta bango bobunda donc ya na pia bango mbote mais bokanisa esika bouta bokanisa eloko bino bobundela eloko bino bobundela wana soki keza bongo bokosala ya mabete na bandeko na bino ba congolais pourquoi bino bovandi na mboka wana soit disant bokima souffrance bovandi na mboka wana sko bino bolingi biso beto vivre kana ba souffrance oyo biso toya teke toya tovanda lokola bino bovanda toyi tosali mosala na biso tozongi bino botika na mboka na bino biso be tozongi na mboka biso na mosala na biso oyo tosala mais soki ke toza makila moko ya bacongolais boboma moto botika biso toya tobeta ndule na biso esila tokontinue tourne na biso soki prochainement tokoya lisusu toye soki tokoya te eza makambo ya nzambe mais soki toa makila moko te ke bino donc bobotama na bino kuna ke ndenge bokuma bafrançais na bino kuna bosalaka ndenge bolingi mais nkolonga ya le 27 novembre boyebake tozoya boza bandeko na biso tokokima bino te toza bandeko tokosolola kaka Benji n'est-ce pas message qu'on a bateau balingi bobeta oyo balingi vraiment tobeta wana vraiment donc na vu que nga na ba garde-robe bila bango kuti ba blouson na nga léger za wana bombela nga yo kimata ngai France zo ba blouson wana dela nano kabuya loba biso ka bopa kima yo kimate ngai ya tana c'est yo kimate ya onu kuti bongina teta te a question nga kimate ngai internet bifate nga na kende na salama munanga na bet na Selvi grand poète Rambo Dobolo King ba ndule nyusu to beta top tozongi Kinshasa comprendre to continuer makambo na biso samwa tu qu'on a préparé il faut obeta single moi yo moko ngamo na produire yo comprendre wana senti vraiment que makambo na bisi makambo ngana énergie un jour mon producteur c'est Kofi Olomide Dobolo King donc na okima que jamais quel que soit de souffrance ni jamais pour na vivre na façon na ngai na vivre na ndenge ya mwana kini donc na vie ke lo côté vous comprenez so esengi na lala na tina lipa so la matembele lelo shawarma lelo hamburger to na kenda kana rythme nyuso o esengi na mokili donc na zana nga donc sa frontière o za ke mtu so azwa aoda meni matembele mais era mon hamburger ya komanega fana ya nini ya hamburger il y a un temps pour une chose donc pour chaque chose plutôt donc chaque chose a son temps un temps pour chaque chose donc ya koloba yete donc ngana zana Dobolo King to changer mutu munela comme mutu Benji Benzama le grossito o mesana nga bongo po neto tsapena ba empreinte quand neto tsap côté misusu vraiment to tsaya ngo big up à tout le monde big up à tout le monde mukusamba to na suka betana bilenga budets tiango osuka no yeza nango tana bango tere pawo de jeda ya mbwa pesela nga bango nyonso mbote batutu batali yo batu wana te monde entier nga na sali monde entier surtout ba fina biso ba combattant na bobomba ya pardon na bobomba Sakinzongo, le roi de Grenoble, Carles Kram et Kamalando, Claver, Ferreche, Jean-Jacques Lend, Boxer et K.O., Gloire et Sébastien, il y a Mama Jili Chimanga, ou Fisto Balabos, Antomo Conti na Italie, Candy Toussevo, Claudia Kamesa, l'esperviseur Eric Kabongo na États-Unis, Elvis Alomba, Nathalie Namoni bébé Erobola Kisa Maïbola Kisa Nathalie fait nangai bon
baleki bele toyika na makambo yango eza nango tana bango te mopawo de jeda yambwa de jeda yambwa afolika na solo yazobete yazobinisa sami chevolika ilenga bude merci beaucoup vous comprendrez toi merci de près de loin je vous aime tellement votre frère elle est grossito de la presse Benji Benzema merci Nabinotou merci Nabaïtou merci na merci Koya Gobelisha maman on dit waouh maman les enfants un enfant pas comme les autres le badjas Kavulu merci beaucoup na Océan Diallo. Il y a la vitesse. Océan Diallo. Océan Diallo. Puissance. C'est Patrick Ponce. Jada. Océan Diallo puissance, je confirme. Océan Diallo puissance en boca. Il y a ça en a $. Il y a $, il y a un franc. Merci beaucoup na Océan Diallo vitesse en boca. Vitesse en boca. Merci beaucoup na code Costa Couleur. Costa Couleur, le patron lui-même, le patron beau gosse. Costa Couleur, je reconfirme. Costa Couleur. Bazala 7 cité, bazala 8 cité, il y a un patron. Merci Nabatutu Barani Biso de prendre de l'heure, tellement mingi. Tu as vu que tu écoutes dans la prochaine numéro. Quand l'actualité est aussi en biso to ça nous sala ba patron ya rabino biso to ba sala na tiki mokusamo na des annoncer na émission merci bye ciao ambilengi ambuda woyoyo ndodo kimina gwe alinga kabude yeso sise dodo lelo yakomana bude yangondo bilengi abude woyoyo ndodo ya kimina gwe bilengi abude woyoyo ndodo ya kimina gwe sambilanga. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.